tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekaleka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale Bapo mosomba pona kitoko ya bien yandi zawo yipsona se plaît trop pisina mayele mingi na comme ka ko distinguer ko remercier ici la tête pour grâce na yo mais à part ko sepelana nazaki na projet mona sala na yo mais na mo ndire ba empêchement côté na 4 et si balance ko empêchement de na côté no kamo non za libre ou non kamo no solingi. Est-ce que vous avez un doki? Et où tu es? Il y a un doki, on a 8, il y a 5, il y a 3. Oh, comment on réfléchit le web à balabala? Ils ont un intellectuel. Avant, tu as dit que il faut aux autant étudier bien. Maman, il faut dans le vélo, on a beaucoup de temps pour la malade. Ah. Il y a sur le bain, c'est un mouton bien. Un mouton bien. Mon colonne a été à garçon, mon boy, il y a un solo lana, il y a un abino. Ce que je jouais sur comme un ami. Ah oui, joueur. Nani, ma c'est cartouche. Cartouche. Il y a aussi maman qui n'a biso. Tu as un zando qui na bouton à tambour bien. Bon, c'est normal, il y a aucun peut-être parce que les premières fois il y a aucun mot. Mais on a aucun moitié parce que bah tout biso bah tout boé bah fin la biso ma beignou somme qui les a biso donc il y a l'IA 5 mais tout botama 3 et pas na biso tout le 3 toi il y a biso à moi 6 mois de biso on a mi balé petit aujourd'hui au moins na souka mais non on a botama na carte na tangia na makière na tangi na examina donc so qui même na carte na colis et là comment il y a ou le cas information musique exacte donc nous soin les a le kutako c'est pas vrai moi ma camelo ba ma pam. Non, mais tout, ça se raconte. Hein? Ça se raconte. Hein? Banga makambo banga. Maman, le vivant pas ni. Il a un gars qui a un mana le bango. Et vous savez, na zo le bango na le bakango wana. Quand on reprend sa bana na ngai toli, reprend sa bango ma yele, ba miye ba komi battre. Maman, tu as besoin de intention de besoin de donc tu es libre dans salon dans sola qui nous sommes solo ça dépend tous. Bon maman boy penza ino ba ko sérieux. Je moi maman la bino mo recoute. C'est-à-dire que en fait maman nanga yemo recoute oui mais bolingoza na pas na ngati munda ko obliger ali nganga makasi donc on est libre ko linga bien boyanga. Comment on dit na classe musuba ko bano to travailler na kisi tant on zaki na faculté na zo sa ba distinction ba lobi nanga na saka na magie or le temps baninga ba okinde ko se distraire ko tala ba musique ba musaba lozi mususu alors bien maman yo penza pona yo omoni vana makanisi na yo ondimi ke mobali yo ni yo otamboli ti oluki omoni te mobali yo ni yo maman Asa prof en plus ça monte ko ba tunya so. Est-ce que biso gaza mo sinanga? Na tuni pona yo. No tuna me makanisi na zo ta wapi? Ele ko muso tuna ezate. Oh, okotuni lo muso te mama donc ozobima ozokoto ozobima makanisi kaka moi c'est bima tikanga libre. Tikanga libre. Non, assez, tikanga libre. Oh, boni boy ko maman. Zoma ba empêchement on continue ka makambo on zo landaka. Moninga pe petit funa remercier yo
D'abord parce que na ça va connaissance mine na batou. Mine so baé baza pour compatir na situation physique na ngai ba yo que la ngama wa o ko que la mawana eza ko résoudre problème té. Bon yo contrairement à bat mine na ebi au considérer nga bien. Le quoi mutu nyonso. Au traiter nga sans exception, sans ba réserve moko bodon au traiter nga mutu nyonso. Et ça n'a sentiment mingi peut-être que oui bango te maison kata mutema nanga dona na remercier pour nango après nini ba intention mo yelenga projet mon nazana on a méga ko soumettre surtout ko tane to réaliser ensemble ya mo tali biso boye o le kabole musu mama yemo ko mutabuti abani ko dénigrer yo mususu ko yo ko ndeni Quel est le temps qui n'a pas été bon? Oh, on a un peu chéri ça. Non, Alexio. Hein? Vous avez une invitation? Non, il n'y a pas d'invitation. Bon, prof, oh maman langa, maman professeur n'a pas d'invitation. Vous avez un peu de nani? Hein? Vous avez un sapato de nani? Eh, on a les professeurs. Vous avez l'est? On a nous à l'est. Oh, nous allons te bonne yo le bac on va inviter ceux qui yango lokola mutunda fanya kati ndako nazo sala misala kati libala. Kula ngo yango. Hein? Professeur ngo apiye nani? Wapiye. Professeur na ngai yo. Aza bien. D'accord. Pour ça na musika. Oh. Kaka na modèle on de professeur ngo yango. Yo yeni modèle be opé invitation. Pour ça invitation mo ko mo modèle sur tu vois. Oh. Papa. Oui maman. Yo ne professeur. Ngali mnapesa yo kufa. Kaka na modèle yo fandeli atako tuba konza ngo mboka basala kabote ya chef coutumier boy. Ba famille ba ko yo. Ndio professeur. Onda kuna yo. Oyebinga bien. Oyebinga bien. Papa onda kuna yo. Non onda kuna ngate wezanda wa parana. Ba parana yo. Na ko mona tamoko na bango. Tonena sana papa na kozo na yo na velo na yo na lokoti na buwa cho kuna libanda. Mbega na ba parana na sola na bango. Zepa ba. Apesa nga ko mbungu ko zwa kaka mbata lipati gebo sana droite na ngai oyebi yango bi yo mto kokota libala yo mto sima yele oyo balibike mayele malonga na ngina kutana ba parana soki na ya pesa nga ko tene ngazo mayele oyo pesa ka mwana oyo nafuta ka yo mbongo natinda ka mbongo na ngai pai na yo na kindoki na yo oyo kamate pesi mwana ya ngai na yebike mwana nga mesana ko zo ba 50% na ye ba 52% azwa kana ye mais oyo kama tu pesi mwana nanga mwana ngako miko distinguer na kindoki na bino famille mama o mwana yo mwana nga bo mwana yako sanya ni ndako tuna mwana na kwa sisi kozwa ku réponse zo pesa nga yango wana oyebite ka ndiko sanya na kata ndako ezangama okujua ndima oke mwana lokola oyo boyake ndoko mayele ya mutu afanya na kiti ya libela akozwa mayele mazamu yo omoni mutu afandi na kiti ya libela ye mtayeki na ndako na bino po luka ye na moni siko kindoki ya famille na bino namoni yango namoni kindoki na bino obo kamati mwana nanga bo pesi mayela kindoki mwana nanga ko distinguer na classe nde ba baki na bino ndenge wana na famille nanga te na zoebisa yo na famille nanga te bokolongola kindoki wana bokolongola kindoki wana botina mwana nanga oya pesi endo nani yo na mubali na usuki na tatani ni bozaba ndoki bino na famille na bino kwa ina biso mutu abota ke loko ya boye oyo ze loko za mutu te bazo abota ke loko ya boye bazaba ngono so bandoki bozaba ndoki na famille na bino ne bozo dinga bozo mwana ngabo pesa kindoki wana yamta liboso mwana famille bakosa osambala ti yamta liboso mama ozana mwana zonguru mabanda bota mazonguru makaka wana kitate akita na lobi mabande kwa yiko kota azo kolandaka mwana azo kolobaloba na yo to so kala olukeli nga makamu siko na kele na mboka bakende ko sukolona bimbo tutu ya boye nano salama na mboka na biso te biloko boye e salama te bakende ko sukolona lemba na mboka na masanga mbila lipati pasi no lukeli ngai na meseni ko kele ba poto ba Nigeria ba mboka nyonso ya Afrique siko lero pesi nga musala ya kotikasala nini kozonga na mboka mama na kitoko ya boye mama zwa mwana moyo bobi mabokeni bokilongo yena bokopina nini na piste nini na Robeta ça suffit na Robeta di mama kitoko wapi zolula oya sana ongane lo yo so mona ke ko pamba na Robeta na service na Robeta na biso la bango wao ozana sonite mama bosukisa so bomoni mwana na ngai awo bobenga naye lekisanga na te lekisanga na bakoka bozana bango na ndako famille ya bakoka yo na bino no sezaka lokwa bakoka na bakoka
Ozata na sonte. Na yo pe bima. Oya yo mwana tamboli bo eti amoni mobali pesa eko landa wa. Bima. Elomba zo mwana makambo lukeli ngai. Awa ta unazo pensa na bike banga makambo banga yo. Otomoka kati. Omoni makambo zo luka. Ele ko nesta yo pasi ndenge ba finga. Ni nesta yo pasi. Oyo moko finga nga mikolo nyonso finga nga bo ele ko nesta yo pasi. Ba ya ko samsanga ngai ndo. Non ba ede yo, yo moko finga nga. Mutu mususu apemisi munoko na o ya finga nga promesa. Ozata na soni ya koloba na te na mona le sumwana mwaswana awa. Bana chala na zolo baka na otata. Kende ko luka modelo ayo. Te modelo ye ngedi. Donc yoza pour moi si wana kamalobi yoza pour nango. Bongo na loba nini siko anga na loba. Na saiko bangisa ndenga mbote. Moi suppose ozwa compagnon pe ba ko zwa na musala na mona kango te ndo musala. Likambute mukolo yoko za chef du personnel soko yoko luka musala ko zwa yete. Je te mettrai encore battre musuba finganga mais soki maman abotanga finganga boy. Mami. Elombe. Je crois que ce que ça a idée moko pour moi na moi si wana. Faut bien réfléchir. Tu viens de voir l'échantillon de tout ce qui peut arriver au cas où vous ne réfléchissez pas. Hein? Seulement je suis très content du fait que vous ayez dit que vous allez mourir. Et que ça est important pour la société Nabiso. Tout ce qu'on raconte, il ne faut pas suivre ça. Ça, c'est du bluff, ça. Hein? Tranquillise-toi. Mais il faut bien réfléchir. Je dis bien, il faut bien réfléchir. Ndenge papa Dodo zo mona ngai. Oyoka ki sangulobi na leka ki pai na yo. Na maloba na tikela ki ona kanisa ki kokomela nga butu wana. Lokola pe mona na ki na yo te soko keleki wapi soko ozalaki wapi na lali pongite. Problème na zana ngwe lekeli nga munene. O papa nga frande na zalia wana zaki mutu moko na kinemboka. Makamone ki nosala manandenga balemba na ba masanga mbila na mboka. Na ndenga coutume na biso. Yango na lobaki na tuna nanu yo pona ebike yo kote wana ozalaka pe makasi. Soki pe makambo ndenga no kutiko sala ngo osalisa ngai. Ulia na kinemboka lisusu. Nango yebi ngai mala mbongolo. Na yebi kasi mboka po makambo ngona no yoki yango pete et puis na yebi te soki makambo ningo ni kutiko sala mape na mukilio. Le kambo itali yo to. Batu mususu. Le kambo itali nga ba faire na ngai yo moko soki na ina pesa ko rapport. Ata ndenge na yaki boto mona na kina nute mais na kende kina nga bien na zongi pe bien donc biloko kutu na zui kutu ba marché mususu ya bien koleka bientôt na manote kata na ba voiture le sous donc ça bien makambo itamola ki bien itamola ki bien alors problème est sande na mwana webi mwana le parti asani papa ngafura mwana wana banda akota classe na ye azwaka na ye ba examen mais en tout cas non on commence 60% te azwaka ka ba 50 51 52 asuki wana si na ndenge penza mbasala yeko zwa diplôme na ye asilisi pe classe na ye sikoyo mwana akoti na institut supérieur aza na IEC kuna sikoyo mwana pe azwaka ka ba 52 ba 53 wana bana moko mwana kiti o azuite na ba cours d'option na bango papa mwana ke ko luka makambo ke yepa ya professeur moko balagisa ki mwana ke n'est pas ba professeur et pas professeur wana mwana matia komi na combien 72% de azwaki donc a mati penza distingué yes or not le parti nzoka nde mayele wana ya pamba te on a félicité yo on a félicité mwana félicitations papa ko ina mai e ko ina ona mai papa ni sika salite mayele mwana ke ko zwi l'examen wana nzoka nde zalaki mayele ya biso na bomoto boyete mayele ya kindoki professeur apesa ka mwana cours azala kindoki na ye nde apesa ba mayele na ndenge ya kindoki wana ozomona papa do papa ngafa tika no John Venning manden ubal ha ewa papa ngafuro moni pona silisa ki pete tika merci na moni omoni place na ila ngozali mwana zana zini papa ngafuro kolo bananga boite na kwa ko piquer crise il faut tout ça là ni parti zana zini
tosala noki soki te tokosala nini sikwazana zemi mobali wana hein akolia mwana oyo aza na kati ya lipati panga frère tosala noki mwana nanga aza na zemi aza na zemi te nga nayebi ke mwana mobali wana sikoyo ndenge bazali wana lipati na mwana mobali yango bakomi kolingana lisusu na ndenge ya libala me makambo ya zemi nayebi yango te papa ngafula sikoyo tokosuka wapi nazoloba te ya fili ya kweka Philippe te kombo na ye nani na lobi boye tosala nini toboma mwana mobali wana tobomeka mbala moko lobi lisusu mwana aza na zemi décourage ngai toboma mwana oyo mobali na ye wana zemi na kindoki eza bomoto te soki mpe osaka oumeli mwana oyo aza na zemi na kati ya lipati mpe akufi azwi ye ata azwi wana aza mwana ya kindoki kasi lipati mpe akei kosala nini suko papa ngafura nga na kosala nini nga na perdre ka mwana na nga ndenge wana ngobala iko baosa papa ngafura namoni kala ewa veni mwandene kudu yala kala balobi boni osala boye en plus sa facture yo pesaka normalement mpona makambo na biso toyebi ye mwana mobali wana sikoyo oyoki te soki eloko nini tokosala ye kaka nini naboma ye ko naboma ye mananga papa ngafura yo zoyeba no makambo ndenge eza te ye moto yango koboma osi omoni ye moto yango aza motu aza ndambu te papa bien te nakomi bato na ndenge ya bafere na ngai papa ngafura imondo te koboma ye te yiko baosa ndesipanje fengifi makoba koboma tobomaka na ndenge ya bafere omoni ye tobomaka bambinga ya mibali bambinga ya basi omoni bato tolekisa ya minene wana ata bato ya politiki tolekisa yo moko oyebi bango me oyo wana aza na ye ndambo atelemaka te angulumaka kaka soki tolekisi ye eloko nakende kosalela nga na mboko nga na kotinda ye azali koka kasi te bongo sikoyo na kolia ye akosalela nge eloko nini bapesaka motu ya valeur motu ya malonga te nga nalingi kaka baboyana na mwana na ngai alongole mpe mayeli oyo eza na motu na ye wana oyo akindoki ati ye mwana na ngai azonga ne na 50% na ndimi na ngai yango epui mwana na ngai soki amoni kaka koka na nzela abanda mbangu kaka ye moko abanda kokima bango sikoyo leba ye fili bweka olobi balobi na opesa kombia bangafuna mbongo eza na bongo na koyaka te na makambo omwela kotala moko buni miyewejo ekyokyo napesa kombia namomenga okosala boye en plus ya facture opesaka mpona makambo na biso ya commerce oyo ya yo okobakisa $300 elingi koloba napesa $800 mpona sala noki mpona mwana nanga papa nakopesa mikolo 3 mpo makambo esila noki mikolo 3 nakomina te yala yudalini fe tuli makopa ngonga mololo makopa ngomba mololo tuli makopa makopa ngomba mololo tuli makopa weka yefili jojo nga penda papa ngafula kosalisa nga nakoma lokola yo mikolo 3 kaka okondima kosalisa nga nakoma lokola yo ozokende mosika mingi mama bomengo tika nakei mikolo 3 ozaba preuve ti motema epai tia motema musishili kumiounene danguli makopa jojo miyaya azomona bango azomona papa ngafula oyo azangate mbili nanga mama mbili. Oui, entrez.
Tala, Tantine. Bonjour. En tout cas, bonjour Nayo, Naboy Yango. Donc c'est pas la peine, Zonga Nayo Kaka. Ok? Tozan a biso ba pauvre, et yebani tout. Bino de bolé, ça a commune Mobimba Oyo. Ba tutu ba yaka, kongunza, mais la bino ba riche, bino, banda ko ba building. Donc, maman, pardon. Pardon, c'est le mas de Pengilangaï. Maman, fuse gêne. Naza gêne, hein? Gêne pour boire au fingelanga yaya. Ndenga sali bata. Bon, non, pour handicapé à liboso na mukilo yo yé. En tout cas, maman na fuka melio, hein? Maman Mundele, pardon, Panta. Zonga na yo kaka, ok? Pengilangaï, Castibona zonga na. Oh, ni na oboy. Yaya. Bonjour. Bonjour. Bonne. Bien. Sentez bien? Sentez bien. Ah, pour l'anglais. Vous savez d'être à l'eau. On a eu bisouté. Vous avez joué l'anniversaire, d'ailleurs. Bon anniversaire. Ah. Merci, merci. Je vous ai la chambre là, normalement il y a un calendrier, non, la première soit sortie. On est que la bosse n'a été. Bon, enfin, c'est normal, hein, ça, parce que là, on a fait un anniversaire, hein. Depuis, on a beau temps, on a boyé, c'est la première fois d'aller dans un cadeau d'anniversaire. Donc, il y a un fan d'abord. Il y a un inoubliable. Nous les catés, nous les canaillés, pour na senga pardon, na ndenge maman aloba mukuluana, muka ba maman bazana ngo. Aya uli misebiso. Non, na uli misebiso parce que vous êtes responsable de l'eau Pour les kina boya kuna kota. Wana yé, c'est normal parce que au moment na lobaki, pour nanga ko malwa refrain, na yo kango bon. Les asuka mukilité quoi. L'embisier. Non, pas un problème, ils ont prompté parce que sûrement que Azaki est intoxiqué, il va faire une information maramouté parce qu'il y a des gens qui ont solobi, ils ont le putain, ils ont soloté. C'est que ils ont moutou, il fait une information ma bé. Bon, tout ça bon. Les ça, tout se raconte. Il écoute bah éviter. Non, ils savent bien comprendre, bah tout baloba que non, biso, on a la tambola kana butu, na sala soki nini. Bon monde ba biseli maman. Donc mon monde gars quoi girao. Donc tout ça bah tout moko tu vas n'absous à Bongo, tu vas inabiso, raconter trop de choses à ma baie sur nous. Bon, tout ça va on y basa libre. À part ça. Bien. Bon, bah camarade, au sous du groupe Moussé, au Rosa Jabako. Pour la c'est cool. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, na linga ina mais ganan ko vanda calme parce que na go zo le na zu ba récipiendaire baillé. Bon après le roi mon pépé il a manqué de l'eau dans les cilités. Bah si ça n'a pas na bongo c'est pas gay. On va na vanda là nous. Peut-être que va vendre ce Sicile par après. Na go si vient bon encadré bongo. Donc j'avais toutes les raisons du monde de ne pas dévoiler mon projet parce que si on a dévoilé qu'il y a ça allait être de la peine perdue. Parce bon, peine perdue. Puis non, mais maman pratiquement a répondu à à répondre, le but maman répondre. Aux Instagram pour comprendre que Oignon Soloba qui pratiquement ils rencontré qui les amis de écho il y a préoccupation là quoi. C'est tout ce que je voulais te dire et hier à répondre. Non seulement maman la vie, non maman l'avait sauvé. C'est tout ce qu'elle répète au fil des jours. Hein? On a évité. Parce que mon bisonné tout ça, tout le monde va marginaliser la société. Et tout le monde veut voir la marge de la société. Si vous voyez ici une jolie fille, intention aux ans, on a mon thème, c'est prendre trop de risques. Ils ont signé yo maman au bindé pour soukater quoi. Ils ont avoir bon bien vous réservé pour nos grands messieurs. C'est un peu ça. C'est trop de risques quoi.
Plus que nous, non, plus que nous. Parce que handicap pour toi, non, moi je considère que ça simplement que tout le temps, mais le reste, c'est tout ça, bon, je ne sais pas si mon venus quand il a eu ce bon. Mais moi je pensais, enfin, parce que si c'est échoué, parce que maman va répondre. J'avais l'intention de voir arranger ce qui plus tard, tu vois, comme madame et messieurs, bon, c'était un projet. Mais je crois que les parents, les mères ont anticipé. Les parents, bon, ça vient de bon. Bon, là, ça vient de bon. Eh, là, vient de là. Quand on a un problème, on dit qu'on est vraiment aux hommes. Et bien, on est belé. Et bon, ce qu'on est bien, c'est que là, bon, c'est bien. Là, on a pour faire, on a les années, on a bien, bon, on a des barreaux, le bateau pour faire, on a fait des mamans. Ça va, ça, elle est au nid. On a déjà majeur. En plus, il y a les états qui posent la violence de nous assumer, nous avons tout le corps. En plus, on a eu le liquide comme bien la maille. Ah, c'est quand même un peu plus. C'est un bien gars. Coco, Yaya, viens là, tu as Coco, en fait, Malobano, encore une fois, est encourageant trop. Il faut reconnaître qu'au Pessanga, sourire, quoi, le vrai sourire, là pour ça vraiment, il y a vivre normalement. Là, j'ai déjà dit, c'est ni non, voilà, non, ça vient dans la ligne, on a les ailes. Ouais, c'est beau, le roi va mettre ça, mon boulot, au souper, on dégaine. Eh, mon boulot, non, ça vient, mon boulot, non. Eh, parce que le bail de jet, parce que ça dit, tu me vends du coup, comme ça, mais t'es un gâté, là, exactement. Il y a quand même un côté, non, c'est. Pour moi, Adina. Ah, non, vous avez une dingue, est-ce que vous vendez une épisode? à votre façon. Ah, c'est viril, hein? Coco, quel est le stock dans le monde? Yaya bazoluka. Oh! Ndongolika muna yogisa solo. Yoza leo. Mama na zolo kokuna na mama mungu yoza leo. Oyelinga yawa. Yako sali kama yo sala oyelinga te. Na mwana mote. Tala. Oyelinga te. Yena. Tala yo. Aya ke pa mama. Yo, tala. Como fanza mono yawa. Oh. Citoyen. Yoza nani? Oyebi mama na zanani. Yoza nani? Ngana za mutu. Bongo yo nani pa nanga. Yo nani. Ngana za mutu. Tala bongo. Ngana kola yote. Boko na kabisika okota. Boko na magamba okota. Otali yote. Yo. Usisa famille mubimba na kolia na butu na. Shukuru ndinguli ya mwanwe. Ale nani yo nani. Nina ngosolo bana. Bani boy famille non. Oyelinga. Tolope. Yo so ya bande ko na yo. Tala. Sofi. Akutu pete. Professeur. Simba ya yo. Kwani sai wana na kiti. Sai na kiti. Simba ya yo. Coco, poussez. Kwani sai na kiti bongo ya. Poussez. Kwani sai na kiti bongo ya. Bani boy ko na tindio. Ndoki moko boya futu. Professeur. Lima futu ne pati. Mekusuka ye. Oyelinga. Mama na ye. Oyelinga. Yo. Yene papa na so. Na tu vebi no zera na ko prouver no ko bala na bongo lo. Meka. Yebisa mama bona. Eza mara suka Uti saye. Mon petit. Ozoya bande ona ko finga. Abendi ko na biso. Mabima. Petit. Ozoya mabé. Non, prouver ba on. Non, là c'est bon, là juste, vas-y. Eh. C'est bon, il peut comment. Oh non, nyate. Basa kana tuna bato. Yewe penza Ayi bo sexe batu moyete. Ayi ba kota ngote. Baby. N'Atlanta. Mais t'as eu match à basketball. T'aurais gagné mon jeune frère là, on pèse aux armes. Bon, t'as eu na mutombo di kembe. Beaucoup de gens Comment? Très bien. Très bien.
Il y a sepeli mingi penza na kozonga na yo na mboko oyo penza. Surtout oyo kokutana na kabakata makambo na sana ngo wa mointe. La fallait ka kozala wano yoka. Oui, bandingi ni ko sala. Mais makambo yo yibsinga wa. Il faut y baquer. Il est parti à Zadia Moukol. À adulte. À ça, souvent enquêté. À ça, il y a un institut supérieur. À ça, déjà responsable de Ramazou ça. À ça, responsable, il y a. Oui. Mais en vous tenez côté na kati. Puisque moi, on va le voir le biboy. Mayele wana zanango, eza mayele penza ya bomoto boyete. Eza mayele ya kindoki. Nde yango wana siko apesi libati. Siko nazo banga ke libati pa komando ki lisusu asili sabiso na famille. Ozomona ngo. Est-ce que vous pouvez prouver mon kazana ndoki? Quartier na bango nyonso yo na quartier na biso ba asili sa famille na bango bana nyonso ya mama na bango mitano alia bango batikala ka bango misa. Ye makaba bandoki bomba na kasuti za na ba famille za na bana na quartier bomba na ngo lisuti. Et là nous ozo bosana. Une personne avec handicap azali moto lokola bino lokola biso. Lokola ngai. Hein? Une personne avec handicap, handicapé, non. On dit une personne avec handicap, donc on a un handicap. Mais Azali, on a la biso. Azali, on doit pas vivre, on doit pas linga. On doit pas linga. On doit savoir que Atlanta, pas de Vandakina, mouton. Namoni, bagarre au Talaye. Il y avait parmi eux, Motomo Azaki avec handicap. Mais Azali, on a Azali, handicap, mais Moubaï a un handicap. C'est un problème d'amour. Si balinga na bongo bazali bato, bazali na droit ya kolinga na pe, ya kolinga pe bango. Alors souvent ya lingi, et ça problème ya lipati. Bamboko kendeke wana ka bamboko Atlanta wa kendeki mboka moko soki bashu washika ka bamboko kendeke wana. Kaka makama mineno kinokuta na bango, oya ko pesa exemple na famille ya. Mais même là. Mokili ekoloba nini? Mokili ya wana kongo na mona ngote, bato akadi sa rapeti mona mona akadi sa kena baraza azonga ka. Azana mwasi kitoko na katanda. Soki lipati mutazala kibongo. Hein? Yangana lipati azala. Est-ce que mona mbala la kolingena na akora ndola tanga mingi? Alio lipati. Basi mwasi moko akadi sa ka wala beach azonga kawa. Azana mbala mobimba ya inde mo bito obala telema. Azana ye, est-ce que mbala ngandinga ite? Ye mususu wala pesa bambala na peut-être ba accident mususu eko yasima wana zandenge mususu. Mais ngala ibi go da sola kina yewana. Ka yana zomona uzo pesa en retard ba conseil no wana nga. Tala. Moi nani mamecho azoka mbali. Nani batazoka mbali mamecho. Tango na mkonso na kende kibitu na zoka tsana. Kuta ki ozo gangera garçon moko. O asolisi mamecho. Azalaka nani? Azalaka porteur. Bongo siko na porteur siko. Hein? Na oyo lipati yake kozwa wana nani aleki? Mais porteur on va peut-être aller voir là. Mais oui, qui va bateau. On va observer des personnes avec handicap voilà. Mais bazar bateau, soit aller voir là. Bon, soit aller voir là. Bon, bien raza professeur, on peut se cours. Mais c'est vrai que c'est un intellectuel qui prof wana siko yonde. Et donc ça ça n'a pas passé. C'est ça qui n'a rien normal. Kasi mukili nyonso zo lo babongo. Yo velo ndimi ke mutando kama twa ile kindu ka pesa na mtususu. Pata ngoma. Mais ba lo ba pa tu mba bota makaka ba tu mba bota mabongo basaka ba basaka ba misala mabena ba parents ba nini ngana masumu ba futa ba bota. Oui mais ça faut tina yete parents ne bdasa makambo wana est-ce que y a subir que ba conséquences ya makambo parents na salaki. Vous comprenez? Et ça, les Kamunga, c'est quoi? Il y a des gens qui sont là. Est-ce que vraiment, bateau, il y a des femmes d'affaires, il y a des voyages, maninga nanga. Est-ce que bako ndima likamboy? Tala. Bablo mingi za rawana. Batu muso na rabana mususu wana. Et ça, je ne pas maman, ne pas papa, parents mususu. Baza distrait. Moi na, bazu si ba vaccin té. Mususu abeli polio parce que c'est un vaccin. Alors moi la commune suka na ngoboye la commune handicap moi na vie na ye oh non moi na wana za boye bukisimbi nzokande ba parents ba doit responsable makamwa. Ozo bangote oh tonga wana saka boye tonga wana saka boye. Mais enfin tout mususu ya manda bisu non tala ngala bisu yo hein soki li parti alingi. Bon, bien sûr, c'est comme que dans l'Ouganda, on a dit partir là, ceux qui aligné réellement, sincèrement, quoi. Hein? Vous comprenez, non? Mais quand il y a des brisques via moi, la bolingua, bâtine à un tout sur un aligné là. Azaki toko boy mwana mbali yango azaki toko miloko ezobangisa ngande mukide koloba nini sikoyo yo olanda mukili nem to bala mwana yo et puis mayele wana ya kindoki lipati yako miko distinguer
ebele zo loba te zo tana kaka boye. Ko distinguer c'est-à-dire Ye na kuloba lisusu nini ye ba message so zo loba ka na kuloba. Yes na ka na ba. Ba mosusu na classe ba ensemble ba to ebele ayi ko la malamu te. Mais à deux hein au moni sigo ba prof ba mingi de auditoire 50 étudiants na carte auditoire. Parfois pas la comprendre te. Papa ngafroye. Un moment. C'est la moi Noki. Excusez-moi. C'est qui ça encore? Papa ngafura te na kutai ko yebisa yo ke makambo sana maboko. Tata wa comme musika. Asala makambo na. Ndoto mwani comme musika. Alors pour les 600 il faut payer ça. Ah, ngoni susu wapi? Et comme musika. Na sala ki penda na makambo. Na simbi yango ai. Wana mali wana za makasi. Faut pas que ça $800 pour les 600 feta. Mais c'est qui ça Bomengo? 800. Ye mutasala ngafura kasi yete yende mgazo sala nga makambo ko balongola kindoki wana na mutu wa mwana alongole mayele wana songa nena 50% et puis alinga lisusu mbali wana te pe abana ko yina batunyo so ya modèle wana. Ma sœur, na moni comment l'esprit mususu hein? À partir de ça la commerce on dirait que l'esprit est changé. Hein? Papa. Yo l'on a esprit. Oui oui. Hein? Ya azama kasi na makambo wana mbele kuta kingate ngana kimboka te. Na za mutu. Oui, mais au salaire musani. Non, maître. Maître? Nous allons maître. Yanine. Nous allons bandoki. Nous allons kabango. Naïf ça veut bien. Bah maître, oh yo ngana yebi bazali ngana yote. Bomengo tala. Mbongo wana, couper ça y est 800 te. Iboso pe ki mbongo te, ka iboso. Ah, pesa ki 800. Mais alors, ça muke pona nini mutu wana ya osaka ka batu wana bazala. Yo kanga bien. Couper si y a 800 d'abord. Aïe, moi là. Alors, l'esprit à moi, là, t'es pas sur place des Alara. Nous, on peut sur 800, 1600. Maman, je ne sais pas. Mais c'est ma nièce, c'est moi. Mais pourquoi la vie de l'on l'espère en ganga? Parce qu'on a dit que il va m'espionner à Badolon Bazali. Prêtre Badolongo, Baba pasteur Badolongo, pas équipe comme fait. Ba féticheur, ba composeur na bando qui sont. Maman. Papa. Ubengi singai. Olobaka na ngai kende ko na yo azala wate. Soki ndeko azala awa ko bengi singai. Na bien, ye tuna na yoza voyant. Oza maître. Osala kanyo. Tokuta na yo. Osala kanyoso. Na tuni. Yo bisanga nanu. Osala kanyoso. Hein? Mais y'a pas que les pas nini. Mais viens. OK ou pas? Anga fura ko kende boyete kasi OK. Kasi na ndesala ni ndeko na yo. Ye bisanga nanu na tuni yo. Yo diposa maître. Nazana combien na poche na ga? Otala ba, omona ba meyarete. Na yebi? Bon, nazana combien na poche na? Na yebi que siko ifuna. Nazana combien de dollars na poche na? Esprit na ngai wala solo. Posa useni ba $800, nazana combien de dollars na poche? Mais esprit na ngai suki ye. Moi, esprit na donc alina na tuna ngai, so nazana combien pour ya récupérer après. C'est pas moi que tu vas faire ça? Te maman mais on c'est vérité. Anga fura yo kaka tika kaka ngamo ko na yebi na kolia. Kende, oza oya esprit mu yibiawa. Anga fura continue na sala wana. Après c'est $800, au big esprit, après sur deuxième. Est-ce que oui mais bon te bera mutu. Yebi sanga na, est-ce que bon te bera mutu esprit de ya mutu. Hein? 1600. Pourquoi ça va faire non musuzo kabambo ko papa ni. Ya pona no ibina kamba kindo kinini sala. Oh tu wapi? Hein? Oncle Akikala. Oh tu wapi? Oui ma chérie. Ça va? Ça va bien. Makamba solo ba yango tika piala. Très bien. Oh tu wapi? Pas professeur. Ya uzo. Viens te mettre ici. Vous êtes un camarade. On va changer professeur mususu te. Ok, tata na 60%. Est-ce que mon memozo comprend ma raison vraiment? Moto, on m'a demandé là, il va tirer on a regardé dans. Hein? Moi je ne sais pas si je comprends pas. Le bar akara na CCT. Le bar yomko na ukangelo ndia. Mubali yo zwipe na yo wana penzo sepeli pizana mubali wana. Ba camarade no bakolobanini ba camarade nanga bakolobanini. Hein? Il est parti. Il est ça. Vous n'êtes pas professeur? Non, t'es pas professeur. Mais moi. Il est très bien. Très bien. C'est moi qui pose des questions. Yaya. Li pati abandi
cour kaka lelo yo mukolo yo yende opesa kimbonga. Est-ce que Olinga a posé la question? Bien sûr, ma kamone kenangai. Lobana yo kaka ya bongo. Comment je suis ngambo nangai? Moi na yena tu lebisa bino tu na. Ezali kambo ya motema ya mutu fo oyeba na ndenga du. Hein? Ni pati. Professeur Onaza bien? Aza bien. Aza mayele. Aza mayele tanga licence kuna campus. Nanda kupea fungulisa secrétariat na ye, pesa pe baku. Aza mama mayele mingi. Ayebisi yo kaka na cadre ya kotanga. Bango nde na ite so bazo comprendre te so bamoni lokola tambola na velo nde aza ndoki makamumba koloba so ya ndenge nini. Non, bango nde bazo kambisanga po aza normal aza ndenge bato nyonso bazali. Et puis mayele bato miso baza kuta so tambola na makolo mais aza mayele te. Mais ye malgré les autres mon vélo mais aza mayele mingi. Et là on va sanaka un type aza mobimba na makolo na ye mais il a aussi un handicap dans d'autres. Eza wapi. Bon mayele. Mutu muso za vous muso tambo yo mayele te. Eza handicap. Oye bité. Oza mobimba boye mais mutu elito yelongo eza handicap te. Ba projet asa yebise yango na mutu ko peso liboma na mutu. Oh na le monde est na misu te. Ba projet mutu azaka nango aza mutu mayele. So mutu ba projet aza mutu mayele ta zoba. C'est ça. Ma belle tika loba. Yebisana na bayoka na noko na ye. Yo moni ndenge. Oncle. Oui, c'est déjà comme moni moto normal donc ça j'apprécie déjà parce que on considère les moto, c'est bon. Mais après, eza vie na yo za jamona mokeli susu to koli eza la makambo ko sakana te. Yebisana yo ya ndenge moni ndenge. Donc moni ko volinga c'est ça. Oncle a proposé un petit mariage. Ngana ndimi yepa linga. Kanga mama bien. Ah. Mais pourquoi vous connaissez mon nom? Allez battre? Mariage. Beaucoup de mille wapi? Après je pour lingi c'est ça. Balinga nanga baya. Parce que c'est que mon problème c'est quoi? Ah. Ezali vie na yo. Hein? Exactement qu'il y a 3 jours, 4 jours vie na yo. Donc il faut être sincère dans mon thème. Exactement. Pour ça on a le plaisir parce qu'après ça yo court. Non. Ba poso baya kokuta, mangola baya kokuta, matembo baya. Bon on va pas laisser moi. C'est moi le béni. Ah, c'est sincère. Il pas ninguém. Kama maman takende kuna kufinga bango ko loba bêtise afanda ko bina nde nini mais o batu nyonso balobaka yango wana o bango nyonso batu balobaka na mokili o bango te yango te ko senga pardon ki papa dudu soki nana wa kenda ka sumu kolongo kuna ko saba skande donc batu senga pardon. C'est très bien ma fille. Tata moi c'est génial ko yate na libala wana akoyate. Tala mukete lokola kiyungulu. Soki basomela ko bilamba ko te besoin de ndanga bilamba ko ya someli yo combien? Moi je vais aller voir ce garçon. Na so la yena yeba ndenge. Donc yayo décider que ne komona. Mais oui. Oh nyonso mokili lobaka wana pona yo sana ngori. Mais mokili tani nene. Mutamba makamena mokili te. Yima ko mokili olanda ko so mutayiba ko poza ko yiba. Hein? So mutamba na nyonso to kangango. Mo to tala bilamba banola ta so bilamba la tisayo. Azali garçon abia za maile. Ata ila vérifier ndenge azali. Hein? Pour kangamona. Ezama wala yote likambo na mona kaboye ona yoka kabonte komelika kangamo monengo na pekisio sœur na ngai longola espia banganga na mutu pona munu zo kopesa importance na nganga pona nini je ne sais pas sur pona facilité au makambo mais nganga facilement ba récupérer terre makambo esprit za ba mupe to ba pasteur ta longola ngo c'est pas un féticheur féticheur a composer na ba sorcier oui bien ngote ya yoni ba raison meki ndeke musika mingi mais justement il faut raisonner logique pe na vie le kate. Osama kama menene. Maka musu tali bokati kaka na mukuse. Soko ba logique eleki mingi pe mabeka. Lokati na mukuse. Lokata la vie à moi. Mo konde muto kokende kuna lokolo desido kende kuna nani parti. Bokende kabi no moko kokende biso mbale. Parce que eza vie à moi na mona futo tala pa azo kende, akine bikende la ta kine aveugle monte. Bon on l'explique kindo ya va féticher na mutu hein. Ça ne fait pas évoluer les gens. Alors peut-être que ça va faire dans la kisi. Ça c'est ça je ne suis pas d'accord. Bon. Je vais prendre le parti au Kenaye, comme ça, on va régler les problèmes. Cause à ma canne belé, Azam ou le batunius. Hein? Oh. Tout pour le moment, dans la ligue, Moutoana, and Dingo, Azam Moutout. So you bouti au boy, et ça. So moi, on a comme on a par hasard, la vie au boy.
ozomona ndenge namona ndenge nini yoyo yo komi lisusu ongai nde moto nakengelaki mwana malamu te mwana bandi bakura na miso na yo te mpo ya koeli azalaka na baraisonnement ndenge mosusu sikomo nde nini na papa ngafura wana nasala nini opesaki ye $800 eloko moko emona sikomo misusu ba $800 mosusu ata kutu likambo yango mbongo mpesa pasi ti so omoni mwa eteloki ndenge yalobi bata kosambela bamesela baluka ndenge bakosala na mwana epe likambo kofandisa mpe mwana kosolola nde malamu ina babuku no minene wana la plupart babuku na minene eza ya droit constitutionnel na balivre mosusu ya Maurice Duverger ezalaka minene ma matière ya droit ezalaka vaste alors likambo nyonso baexplike ngo na badetail eza makasi na kotala nga omona boye na lali na miso ekoma kosalanga mpasi bakoka te koko ake wapi o azomonana te omoni ete koko namonaki te amoleka bimaki te nayebi plesaki te boni baséminaire namoni esalema su te mikolo te mikolo oyo tokei te oui entrez tokei te Bonjour. Bonjour. C'est mon oncle. Ah, enchanté. Oncle, c'est le professeur Olivier. Enchanté. Je suis venu pour vous. Il y a le mois ça qui va. Bon, comme on vous a dit, je suis donc Hypatie. Ça va, je suis disposé. Mais seulement, je voudrais que la causerie se passe devant mes parents. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas si c'est important que le parent soit là. Je crois très important. Depuis un certain temps, ils sont habitués à des scènes de moqueries, d'injures, de dénigrement, tout ça. Je ne suis pas venu injurier ni dénigrer des gens ici. Je suis venu parler à un homme. Ce serait une occasion aussi qui profite d'une causerie à un homme. C'est bien, papa. Non, maman. Soit Azaït. Eh oui, c'est vous qui donnez cours à l'Hypatie, c'est cela? Effectivement, je reprends avec elle le cours de comptabilité et des mathématiques financières. Ça va? Parce qu'elle avait un peu de lacunes là-bas. Ça va? Ah, je crois que ça va puisqu'elle a réussi. Brillamment d'ailleurs. Comment vous trouvez? C'est vous qui donnez cours. C'est ça, le bon enseignement se vérifie par le résultat de l'élève. Je crois que puisqu'elle a réussi, c'est que l'enseignement était bon. Donc, il y a l'Hypatie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. nazokamwaka mpenza yango histoire ya mwana mwasi ya mundele ekoki kosila ata na ndako oyo mikolo nyonso ekomi kaka likambo ya kosamba kawa ya mwasi ya mundele likambo ya kosamba kaka ya mwasi ya mundele Maman, nga naye kosamba makambo te. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Naye kosamba makambo te naye nde po tosolola na professeur Elombe. Bon, lokola yangi biko kozala présent yango nabengi bino ngai mpona kosamba na bato te. makambo bokosola naye kojuge motu te naye kosambisa mpe motu te epuis naye kosamba te nzela na loya loba te babisi bino bine nazali ndoko ya Hypatie naye mpo nayeba position naye mpo nasala soyo na mwana ngai naye mpe nasolola mpe na mobali c'est ça.
Non, on va kaka au moni to comme au banga kaka po ba menace leki. Mutu nyoso ko ya Non, mutu ya menace pas boyo ale comme ya ko finga comme ya ko loba makambo bele ya wana pe to ni ba. Mutu ya na menace ba yiba ga yende ga yelaka. Mutu ya na calme na bo moto ba mona ga payer. Hein, je crois qu'il y a une différence entre tout ça. Ça va, le va kaka. Bon, on va y parce que tu serais na mwana bisingai que ba la zone ngai a pia ki court mais ba lingani ba comme bali. Ya mwana na ko tuna pe so mo bali amoni yango ndenge nini. En tout cas papa okamusinga. Ponga na yebaka soki balingi ko bala mwasi. Famille mwasi mte ya mobali elongwaka na ndaku eke pa famille mwasi. Bongo ko kamusanga yo longo kuna na mwana na obino boya ko luka biso le biso to luka bi. Mais so bino du courage en été. Munzeli. Mais soki to zo ngona no. On a visto sur retard, bango baye bon. Et ba lo baka makambo baye. Et puis surtout parce que ndona na mwasi ya ki awa. Aswani sa bino alba makambe belé. N'expliquer na ndako que professeur Elombe soit un handicap azali moto la batonyoso azana droit ko linga pe pa na droit ba linga ye n'expliquer à comprendre ngo yango na so de salimo muke pa yate ba yebi à comprendre ko ya ate passer no pardon heureusement que yo so comprendre ngo ye pas ça comprendre ngo yango moni ya ate ye poza na posa nda ko jase meki na kata ndako ezali kamba posa nda mwana na bina luka mbali msusu pona nini mama mwana pe angala boyi nanga nini bako bala na te bako bala na kaka Monzele makambo ya mwasi na mbali itali batumi bale c'est fini so tu linga litika bango bata balinga eloko nini so yiko kata kene na ndako kene na simu kuna pona nini bongo mafinga za ko leka leka yo sa iko nyoka ngonga problème ba ko réparer le problème etali yo nani so yiko yo kata so liko yo ofandi na yo kaka te kene na simu kuna longwa kene na simu kuna baza ko taka baza ko taka so ki baza na posa baza est-ce que m'da bota ina éviter oui mais c'est mon épouse c'est sa maman oui ah bon non ezali bon po omoni kaka ndenge bamenace ezaki liboso wana bazoya kofinga koloba na makambo ebele yango wana siko mama mpe akomi allergie na makambo kasi problème eza te aloba kaka lokola oyo ozokomprendre yango yango wana biso mpe ifo tokotaka na rythme yango mais mama aza na kobanga kaka po bamenace elekata menace na sebe bino abata menace bayaka na ndenge na bango ngana ye na ndenge ya menace te alors yango na yo kotuna yo position na yo en tant qu'homme, la tenue niesna, la yo en tant qu'homme, n'a habité. Ce que parce que je ne veux pas que ça là, il y a vous faire plaisir à un moment où une rencontre fortuite, sur vous compléter on a bolingomo. Il faut que ça soit un amour sincère. Alors, soit clair, pas. Merci. En fait, la fille, votre nièce est venue me voir. Parce que a besoin, il y a cours, il y a comptabilité, comme je vous le disais, la maths financière. Donc, on a un rapport, il y a professeur, on a étudiante, sans arrière-pensée, sans intention malveillante aucune. Donc, on a enseigné, et puis il n'est pas ma première étudiante, il y a un problème. Tous dans la faculté de droit sur le campus Bayaka, un problème dans le cours à droit, dans le cours de sciences, à la mesure du possible, j'essaie d'expliquer mon dambo on a évité. Donc, on a un rapport. Il s'est fait que, bon, ce que je peux le reconnaître, Namoni Azamo a bien, a traité très bien, contrairement à Ebele Naebi. Par la suite, j'ai trouvé que dans son physique corporel, ce charme quand même, mais comme intéressé, il faut le dire. Alors, ça veut être pas convaincu. Non, c'est-à-dire que je n'ai même pas eu le temps de lui dire, je n'ai même pas eu le temps de dire avant que Makambona et Banda Bardé, que sa mère vienne m'insulter ici, que ma mère à moi
en face un problème. Donc, Ezaki, même pas. Il faut passer l'éponge parce que sa mère a déjà reconnu. Non, mais moi, peut-être, je trouve que ce n'est pas la peine parce que, pour se comprendre de Gagaté, le roi, bon, vous trouvez que je suis un sous-homme. En dehors, il y a des difficultés, il y a autant de il y a un vélo, Bozali, Makolomi, tout ça. Je suis un homme à part entière, d'après Ndenaïbi, parce que sur le plan social, je rends service. Sur le plan économique, je suis en train aussi de rendre service parce que les bossons dans la salle de secrétariat, bientôt on a informatisé, je suis en train de réaliser des grands travaux. Donc, je suis capable de nourrir ma femme, ceux qui lobby na Bali, et de m'occuper de mes enfants, en tout cas sans que nous doté les manas senga batumbo on a point, sans que nous doté la mendicité, ceux qui ont ko ça escroquerie. Donc naza mutu yo ayibi ba capacité ozana mutu on a dû exploiter ba capacité ozana ngai. Ceux qui vont comprendre ngai bon si vous pouvez vous résumer. Non, mais je me dis que c'est bien intention, mais je me rends compte que de votre part, écoutez une opposition farouche, bon, sinon je ne sais nous n'avons pas droit à Yaroulinga Moissi, et plus grave, Yaroubala, les belles femmes sont réservées aux hommes bien. Seuls eux, or, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, par l'homme, on sous-entend toutes sortes d'hommes, tout homme qui respire, tout homme qui a une âme. Tout à fait. Bon, handicap, je crois qu'il y a d'autres qui marchent, qui ont des handicaps plus graves qui ont un tout le monde a des costumes, grand, géant, gros, tout ce que vous voulez, mais incapable de résoudre la société, incapable de s'autosuffire, ne serait-ce que lui-même, incapable de subvenir aux besoins élémentaires. C'est aussi des handicaps. Je ne vais pas en faire un prétexte pour Nangaï. Je voudrais un peu souligner votre intention que on a la tête. On est balaté, tout forcé au lingaye, mais je voulais m'enquérir de vos intentions. Vous avez forcé le balaté, vous avez forcé au lingaye. Non, vous n'avez pas l'opérateur d'excuse à sœur Naraï parce qu'elle oubliait que vous avez montré le rôle à votre news. Alors, vous n'avez pas pu bouillir. Parfois, vous aussi, des personnes avec handicap. Parce que souvent on confond, on vous appelle handicapé, je crois que vous connaissez le système. L'appellation c'est des personnes avec handicap. Parfois vous oubliez. Vous la mendicité, vous êtes capable de faire ça, ce n'est pas ton cas bien sûr. Non, vous préférez vous aussi alors vous êtes capable de faire ça. Vous devez vous reconnaître aussi que vous avez battu le rôle à Batunius. Parce que nous vous reconnaissons. Évidemment, Batunius va être mais moi je vous reconnais parce que j'ai voyagé un peu. Ce n'est pas le premier cas que je suis en train de vivre ici. La vie n'est pas ébélée, pas Natambol. Même il y a des personnes avec handicap, mais qui ont de belles femmes, comme des femmes avec handicap, qui ont des hommes valides. Donc il n'y a pas d'un problème, il y a que dénigrer, parce qu'il y a un handicap. Non. Donc moi je ne vous empêche pas, si c'était le cas, mais je voudrais qu'ils vous pensez aussi sur l'avenir, ils allaient que parce que comme compensation à l'ingio, ça je ne voudrais pas que ce soit comme ça. À l'ingio Alibala, il y a si vous aimez. Mais je ne suis pas venu ici vous imposer le mariage. Ça il faut l'enlever dans votre âme. On a eu pas intention d'ailleurs. Bon. Je crois que tu comprends le problème. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est pas... C'est clair, je voulais prendre sa main, c'est tout ce qui est là. Il n'y a pas... Non, je me suis prononcé, je crois que leur fille doit avoir dit quelque chose. Mais simplement, j'ai voulu user de ma position de son professeur, parce que d'ailleurs, nous avons professeur, on est dans la faculté, ou dans le département qu'on a dans l'ICT. Donc, nous avons une influence qu'on a exercée sur l'IET. Donc c'est ça peut-être que on est des occasionnement où se rencontrer. Et bon. Bon, je crois que moi je ne veux pas trop tarder sur cette histoire-là. Mais il faut ça en vacances, on a comprendre. Je crois qu'il a compris déjà. Il a déjà compris ça. Il comprend. Moi je lui ai toujours dit que vous allez montrer la bataillon. Voilà, il faut le dire de temps en temps. Et tout le temps les gens parlent.
Même attends, et c'est pas fini. C'est ça la vie. Il y a un mélange de tout et de rien. Mais c'est ça, nous avons un peu de maman, elle qui n'a pas de salaire. Il y a un découragé à payer dans sous soutien. Moi, je crois que mon temps à ça comprendre. Il y a des gens qui sont basés dans handicap. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Lui, c'est que moi, j'ai fait mes 6 ans post-primaire. Voilà. Étant à l'université, voilà. Donc lui est plus intelligent que moi. Et alors? Donc il est plus valide intellectuellement que moi. Tout à fait. Les gens qui lisent les grands discours avec des lunettes, c'est quoi? C'est un handicap? Mais comment? Vous croyez que c'est quoi? C'est un handicap? Et tous ces gens-là qui ne comprennent pas ce que les gens... Tout le monde comprend. Mais c'est quoi? C'est un handicap? Tout à fait. Doubler même une position de mondial. Exactement, exactement. Alors? Donc il faut nous et puis il faut dire à tes amis là-bas que Baza Batoloko la Batonioso. Babi peut s'arrêter, Baza Batomon da coin, va s'oublier. Non, ils doivent comprendre Baza Batoloko Batonioso. Tout bateau va comprendre la gâterie. C'est un grand handicap. Je ne sais pas s'il y a encore... Non, moi je... Oui. Après. Bonjour. Bonjour. C'est bien? Pas ça. Nini boy. Ah. Oh. Ah. Bon, vraiment. C'est là où on est. Non, salut. Madame, vraiment. Donc, tout va jouer en hôpital. Au côté hôpital. Tout va jouer en hôpital. Nous sommes comme mère à voyager. Donc, on a voyagé. Nini boy, et là on est salut. Mais moi, je suis tombé avec dernièrement, on a déjà 3 biens. Moi, je suis tombé avec 3 biens. Mais, donc, quartier, on a quitté la côte, donc, on a quoi, on a tête, donc, on a jambes, tout dans le colo. Nzoka na zui problème ko na jambe na côté hôpital ba tout ba zo ya rien yo zo mona te yo benga na kay mère ski moi sina opesa ka mbongo pana mbongo le banana lia kama mère papa juste ça projet hein on a eu un petit problème papa nga comme yo be au côté hôpital donc moi écoute na longo hôpital général tia en Kolmoyete José wa artiste ondai denga Siko wale po biga fo ya sana. Ko ino ya kimbelo tindela nga kama lo balanga la ko tala. Ngala une semaine mo manaka hôpital. Oh, je vais tenir na journal ndio. Ouais, babi akisite o ba ndo somba ya bandika boki na photo marqué. Yo dans la diarrhée. C'est ce qu'on a écrit dans les journaux aussi. Ouais, j'ai vu ça. Babi on a tara on yo dans la diarrhée yo zo le kalibu moi. Moi, je suis aux la paix sur le refouture. Ouais, Zabou sur la paix, c'est récupéré. Il récupère quelque part. L'hôpital, tu es colocaté, ma il fallait déjà transférer ça déjà, mais la semaine prochaine, il y a quelques photos. Il y a quelques photos la semaine prochaine. Maintenant, Milan, le gars, vous avez grand biteur, vous avez quoi? Le président Pacheli a tekio, le joueur Wagenda Otek. Le président Pacheli a tekinga, yo, tu vas côté Kayo. Yo yana makamu suso baso ko le non do tanga ko kolere wa azomona na comme impossible. Papa, quelqu'un me disait mbile tela mi panzi nyonso. Donc bon yo somona mbile teli côté mo. Il n'a rien pigé. Rien du tout. Un jour, je disais ici, j'ai connu des grands joueurs. Lelo Sokoutan, Bamoukania, les Lembi, c'est des grands joueurs qui font l'honneur du pays à l'étranger. Raisonnement là-bas, mais quelqu'un qui ne comprend rien, il y a un petit adage africain, ça comprendre. C'est regrettable, yo na muninga zudi kama sigo dongo wolo bandenge wa. Monsieur, obligé à visiter Néoni. Na muninga no. Na muna vanda na vélo muninga no. Na muna bina ka ndombolo na mutu muninga no. Yo bina on a tol. Qu'est-ce qu'il veut? Tikanga calme. Madame, tikanga calme. Soki omoninga te lendi. Docteur Abina Zonga. Pour basalanga opération nini pour le baki na genou. Biloko ngo izo matati na likolo a côté à genou izo matati na likolo ba gangrionade sous gangrenade. Gangrène alors. Yangwana. Mais c'est dangereux. Mais on les a comme un peu. Docteur Alubi. Ce qui na côté hôpital. On a tout vu. Tu entends.
C'est le bâtiment. C'est dans ça l'opération. Je suis un homme, pourquoi? Dans ça l'opération. Mais oui, qu'on est là, on est comme il y a le tabac. C'est quand on nous coupe ça. Mon frère. Oh, courage. Courage, courage. C'est que nous pouvons faire dans la kit le col. Mais bon, c'est pas la peine. Bon, non, est-ce que le vélo? Ah, aux ambongo. Hein? Comme ça, il va bien jouer au foot dans 3 pieds. Oh, boyanga. Pourquoi tu as dit que boyanga? Mais au boy, bon, quand même, c'est égal. C'est pas la fin du monde, les gens ne sont pas courageux. Non, merci, on s'appelle les gars. Entraîneur, boutique d'entraîneur. Merci. Oh. Comme ça, mon frère. Comme ça, on va Kindokyo, Yamaye, les bisous, Zaganamo, dans la famille. Oh, compagnon. Non, pas seulement Kindoki à famille. Comme ça, on y a 5 personnes et pas c'est bien ça. Non, mais c'est fini. Il fallait comprendre que Bisso tout ça, un jour on se retrouver. Comme ça, on tient bien avec 3 pieds. Ah, on tient 15 par match. On ne se moque pas de Dieu. En tout cas, namoni sundenga koloba te lokola mwasi na mbali balingani mpona nga naza kokanisa lokola soki mwana aza boye akoki kobala te akokosala eloko te puis bilobela ngo ekisasa papa awa nde tozala retard bingi na motu mwana obanda azalaki moke kote mosusu basaleleka makambo oyo nyonso eseleleka bayandaka bolingo bayandaka so makambo wana te eseleleka kote mosusu mosusu tona mwa retard wana nde bazalaki oba bareconnaître yango nde bosali bien. Bon. Yoko luka luka kaka mbongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolomi alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso obebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini